evambi na basantu na bantu na mama na tabu tona fisika na zalaka ngai nazali na lola mobimba l'enfant le plus gâté nazali koyebisa te bokoki kobenga bapuissance nyonso ya ndambo bokoki kotuna na mama maria ye moko bokoki kotuna na nzambe ye moko uta mokili ezali mokili uta lola ezali lola mpe uta nzambe atinda bantoma na yeba ya kosalela ye moko te bakati lokola donc soko nalobi na ndenge nafandi wana nakanisi okovanda wana te okei kaka etika na fanda kaka nayebisayo te parce que eleki monene eleki monene mwasi na ngai na bana na ngai oyo bavandi na ngai na ndako bayebi te soko baservir table bati biloko na meza biloko ya kolia bati basani na biloko mosusu te soko bati biloko na meza baoyo baso baliaka na ngai baki kovanda na meza mpenga na traine moke nayei te nakotinda esprit moko esili na kolia te naoyo ezu te puiske na faire traine bato naliaka na bango naki kofaire traine bango bango baki kozila ngai na table ngai nayo naza kosala kisala mosusu esili soko bango balongwi na meza babi bon tozili mpe ye aza koya noki te biso tokei na ngai mpe na kolia ezu te esili kaka mosusu ya mokolo mosusu donc baya oyo toza kobianga baesprit basantu baange baesprit saint baliaka te parce que baza na zoki te bon bapuissance baliaka te bango baza na zoki te bazali kaka moke mais baoyo banso yesu baprophète basantu baange bankoko ya bongo baliaka kaka biloko kaka lokola ndenge tozolia soko ngai nazali awa bon puiske ngai ezali bongi ntango nakopambola biloko oyo ngai naza kolia awa ezali lisusu biloko ya mokili te ekomi biloko lokola ndenge ezalaka na lola ata soko miso na bino ezomona te bon ekomi kaka biloko ya bato ya lola na bango bapoli bazali kosupporte yango parceke ekomi ndenge moko soko na benisi mai wana ekomi kaka ndenge moko na mai oyo ya lola parce que oyo ya kuna ezali clair tolo bafleuve ezali ezali mai moko troublé en quelque sorte mosotomi mais soko ozali na lola na miso efungola mokomi komona na miso ya lola fleuve ezali mai moko très clair ozomona bambisi baza kosakosi mai lokola ndenge ezalaka ozwi yango na robinet bino moni ezali clair mais soko ebenisami te ezali mai ya mokili na miso ya lola ozomona yango kosotomi il faut d'abord obenisa yango mpo ya kokoma na ndenge oyo ezali ya malamu ntango naliaka nazalaka lokola tozali awa totondi nayebisaki bino te esalemi te tozala mbali nzambe azali moto oyebi yango na bolamu bon nzambe yesu baprophète basantu baange bazali bato kaka baesprit saint na bapuissance nde bango baliaka te parce que baza nango bato na mwa explication ndenge wana osili boyoki soko motuna mosusu ekoki kozala ya complément na yango nakoki koyebisa bino me baliyaka nasi na lobi baliyaka papa mpona kozongisa molimo alobi na mama na ye tala mwana tala papa afa na ndenge tozali kotanga toyebi te soki ezali ndenge yango kipare ke yesu na mokolo wana na ntango wana apesaki na mama maria pouvoir nyonso ya badon eske esalemaki mokolo wana to esalaki mokolo mosusu epai ya nzambe yesu azalaki na badon ya kokabila bato te opa kotia eloko oyo ezali juste te koloba ngo nayebi te soko na bible epai moko botangaki yango balobi te yesu apesaki na mama na ye badon mama na ye azalaki epai ya nzambe avant ya kobotama yesu azalaka mpe epai ya nzambe avant ya kobotama mais esprit ezalaki na kategorie na yango ntango nzambe ayebisaki na monoko ya baprofete ke mwana mwasi moko akozala ngoni akobota masiya nzambe ayebaka ye te azalaka na ye kuna aprepare ye atindi ye
donc akindi no ya yenyo so ndika bonita ntango mwana butami mwana akuli si mwana malamu bon nzapa titili na nyaso mwana akei mama tikali mama pe akei mais akusala na mwasi na yo wa uzalawa mutu ya kusuni soko zimbongo mingi opesi mwasi na yo akoma kogere makambo yi okabela bale koloba mbongo na biloko bon nzambe soko alingi kosala na mwasi na yo butaki ne mwana akokende koloba na mwana uyu bangu babutaki pesaki mama na yo biloko mwasi na yo moko yo pesa ye yo bina mwana pesaki ye oza komona ikomona non nyonso faut pas tout confondre makambo nalingi totia yesu juste na place na ye parce que azali mwana wa nzambe ya makila mais naboyi baloba oyo yesu alobaki te to bapesa ye baintention ya ye te nalingi yango te bon soko yesu asalaki likambo toyebi to reconnaître yango te ezali bongo mpo azali mwana wa nzambe elekaki kaka ningo tokoki koloba te yesu akabela mama don akoki kokabela ye don yebana bini puisque mama azalaki na badon na ye eutaka na ye epai ya nzambe aboti esili azongi ntango azongi lisusu nzambe asili lisusu kosepela yo motu ya mosuni awa osalaki malamu okufi okei kuna basi kotia o mosantu monene na lokumu motu moko awa apesaki yo yango bino bokomi basantu nazali kopesa bino molimo nzambe asalaki yango na programme ya mission na ngai okomi mosantu ntango okokende kuna na yo okozala na monene na yo parce que ozali déjà mosantu vivant okozala kuna mais mingi basantu oyo bazali lelo basantu bazalaka basantu vivant te akufi bato bakomi kosambelelaka yawa mbala na mbala losambo soko eleki bakomi koya kopurifie ye ti azalaki peut-être na boloko babimi te na boloko bati ye na epongelo bokontinue bakosambelelaka ye balongoli ye na epongelo bati ye na lola ya lola bon bokontinue kosambelela ye to azalaki ange akomi mosantu bon mosantu wana soko ye azali mosantu mpe bozokontinue kaka kosambela akozwa puissance mingi kochange kaka bakategori ti ntango akokoma na kategori ya suka ya bapuissance mingi yesu avelaki mama bato te omoni par exemple na koloba yesu